Jésus est la maître spirituelle. Le la Bible, Jésus a secoué Batou. Lazare a coupé après 3 jours. Jésus a secoué. Jésus est la maître spirituelle. Le la Bible. Quand si nous sommes à Salaga, et ça bilembo au biso, pe Batou. Tout ça là, vrai maître spirituel. Abomola mai na vino ngapi na bongo la. Yo ko sekuisa muntu. Na ba mai ba image za ba maître bili batambola na ba mai. Ko sekuisa muntu. De Lazare akufa ki ba sekuisa ke. Seul muntu azana pouvoir on est nzambe. Ngo za publiquement ba comment na Bible. A sekuisa muntu te. Soki bande ko nga bozolanda nga. Botanga na 1 Corinthiens. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi Gen Tolobé la vie. Très heureux de nous rejoindre sur Tolobé la vie officielle. Merci d'avoir s'abonner. Merci d'avoir partagé ma vidéo na biso. Nzambalola apambola bino 2 ans ensemble. Et le nom qui nous a toujours boulot balobi awa chez Tolobé la vie officielle chez Papi Gen boulot non stop. Je suis pas seule, je suis avec maître envoyé. Bon, toi, il y a ma bango, hein. On peut pas maroloba. Parce que maroloba, la société, ma contribuer à payer. Ma contribuer à payer, ma vie à tout. Ma contribuer à payer dans la société. Voilà. Je suis pas seule, je suis avec maître envoyé. Avant, on a fait ces paroles, on a fait ça merci et puis on a fait ça coucou à mon boss, Papi Gen. Je te salue, pourquoi pas. À la patronne Erga Congo. Et derrière la caméra, c'est sénateur à vie, mon frère Zoé. Coucou à toi, maître. Bonjour, bonne année. Bonjour, maman journaliste. Bonne année. Ouais, bonne année, bonne année. Bonne santé. Ouais, santé pour moi, ça va. Ça va plus que ma chef coutumier. Ok. Bah, téléspectateurs, on va la biso, bah, internaute, la biso, bah, liboso, to yamba, on a chaîne la biso, Tolobé la vie officielle. On va se présenter comme bononani. Et puis, moi, mon coup, c'est, bilamba, ou la signification là. Ouais, merci beaucoup, maman journaliste. Comme on a un maître envoyé l'histoire Bakoko. Ngai naza maître spirituel, naza magicien, tradi praticien. Nasalaka musala ya Bukoko. Naza mingi basé na côté Bukoko. Nasalaka oignon sezali maladie incurable, non incurable. Mutu o azoluka bozui, mutu o azana posa richesse. Moko biso tobengaka pour le moment richesse ancestrale. On appelle ça moto mbongo akiste, mais on a sungaka moto azwa oyo parce que lipota nyonso ezali na richesse na bango ancestrale. Na kosunga yo ozwa bozwi na bino ya bokoko. Yango ekobanda ko produire yo na kati ya sac nyonso kolinga, montagne nyonso kolinga. Neti richesse ancestrale ebandi ko produire à partir de $3000 tilikolo. À part ça, maladie nio soke omonike opena na tamboli mena zusu la sida. Kutu wana kutu na sala ngo dada pendant 9 jours. Na traitant ngo ebele moyen na tanga bakombo ezati. Mais na traitant ngo ebele po kosakana te ndeko nanga maladie wana ezali. Donc tout ça m'a ezali na traité plusieurs personnes na pesi nini na bato ebele na pesi solution na bato ebele. OK. À propos ya nini wana. Voilà, bah téléspectateurs vont la biso ko eta biso. Obanda musala na yo ya pouvoir ancestral, obanda na ajini. Na banda musala na nga oyo na botama déjà maître spirituel parce que finalement botama maître spirituel. Oui. Parce que au moni nyonso o to sala gandiko na ngai ezalaka il faut ozala ya koponama tango okoti na kati ya semi ya mama na yo il faut bilembo oyo kobotama nango yango ekolakisaki ozali maître spirituel ba maître o bazoloko de spiritualité na balabala yango somonaki ba charlatan ba ebele ba osala makambo oyo epesameli bango te biso bamboye toponama koma tango nga nazalaki na kati ya likumo mama na nga na 6 mois ya zemi na nga na kati ya mama tokendaka nini na 6 mois ya zemi ya mama na nga ta mama bila na zemi 6 mois mama na biso za na zemi ya 6 mois. OK.
azalaka koteka na zandu na zandu wana oyo ye abandaka koteka mama moko ayaki kopesa ye pondu ntango ake na ndako alabi pondu alie pondu wana asantaki lokola avortement lokola azemi elongo ntango amoni ke neti ezemi elongwa ntango amoni ke neti ezemi elongwa nde batiaki mama makolo likolo pendant 3 mois mpona kogarde ezemi nanga nzoka ezalaki avortement te mais ezalaki passation ya pouvoir oyo mama nanga abandaki kozwa mpo nanga lelo na bima na oyo nga nasalaka mama ngo ntango apesa ye mama na bino pondu mama bino ayebaki ete mama wana sikoyo ezalaki koko na biso mama mafuta mutu ayaki koapparaître na nzoto ya mama wana mama wana koko na bino akufa déjà voilà koko na biso mafuta aza koko ya bamama na biso ye mutu abandeki kosala mosala abandeki kosalisa bato na mosala oyo na sansi wana bino boza bato ekolo nini biso toza bamanianga ya luozi toza bato ya kota tembisa na londolo kai na frontière ya Brazzaville londa apesaki yo passation wana sikoyo ntango obotami okoli yo bandi mosala wana na age nini ya kose manifeste pouvoir ancestral ebandaki kose manifeste na age nini na nzoto na yo ntango ngai nabotami nakoli na pouvoir wana nakomi na age ya 8 ans nabandi kosala babikamusi moko na ekole soki obeti mutuku de tete azoki e moko siliki obwaki elamba likolo etelemi siko nabandi koyeba te makambo nini nazosala nde na age ya 9 ans et demi 10 ans mama mafuta abandi kobimela nga na bandoto abandi koenseigner nga spiritualité abandi kolakisa nga oyo na oyo likasa oyo na likasa oyo sosangisa yango otraite motu oyo na oyo sosali yango epesa solution na problème tel na problème tel na problème tel donc c'est un peu ça alors bandi na age ya 8 ans ntango bandi bon okataki na classe to continue non ntango nabandaki bongo nakataki classe te na continuaki classe mais esengelaki na donc nazotanga me nazosala susu mosala oyo ezalaki ya spiritualité nabandaki kosala mpe naosala moti nakoli nango nakomi na age oyo yango nasalaka donc nasalisaka nasungaka napesaka baoyo nyonso balukaka baproblème epa na nga nasungaka bango opesaka baoyo nyonso balukaka problème epa na yo osungaka bango osungaka bango na ndenge nini toloba ezalaka baoyo baproblème bango est ce que ezalaka so bapesi yo baye na problème mpa na bango yo mpe bango solution en retour nango ezalaka sacrifice moko ezalaka kosenga sacrifice humaine surtout ya makila ngai sacrifice ezalaka te voilà epa na nga sacrifice ezalaka te pourquoi sacrifice ezalaka te mpo nga moko deya nase sacrifiaki jeunesse na nga kibolenge na nga nalekisango kaka na kosalela bakoko na nga nasalaka kaka makambo mpona bakoko na nga nasalaka nyonso kaka mpona bakoko na nga alors tozoma maloba moke na monoko ose sacrifiaki bo jeunesse mpona bakoko c'est-à-dire so ozosalela bakoko moyo ozala contact na mwasi eza te non soki osalela bakoko ozala contact na mwasi mais ezalaka na baka nango mpe ezalaka na bata nango neti bata mosusu biso tobengaka yango mandanda soki naza na kati ya mandanda na nga nakosangana na mwasi te mandanda wana ezalaka lokola ndenge bandeko mosusu bamisimo babengaka carême na carême nakosangana na mwasi te mais maître spirituel en dehors ya kozala maître aza mpe na droit ya kosala vie ndenge moto nyonso aza ke aza marie ocomprendre en dehors ya kozala marie abota bana en dehors ya kobota bana akosala vie normal na motu mais soki tolongwe wana motu azali na droit ya kosala vie na ye moko quelconque à part vie na ye aza mpe na vie spirituelle toza na vie moko normal oyo tobengaka vie humaine toza mpe na vie spirituelle na sens ok voilà to continuer à partir de 18 ans à partir ya 10 ans mama mafuta abandi koya koenseigner nga azolakisa nga oyo ezali kibokoko nini na nini na kosala makasa nini na kosangisa eloko nini na kotyako eloko nini na kozongisa boye po lelo nakoma oyo ngai nakomi lelo alors na mokili oyo nasungi bato ebele napesi bozwi na bato ebele nabikisi bamaladi ebele nazali mpe maître lelo te quand même nazali mpe maître ya moke te quand même donc yo oyebi
tosalaki mo bémission kala oyebi ke epa nanga déception ezala te bato babenga o na façon mabe te oyebi ke nga nasalaka oyo ezalaka posa ya bato donc nasungi mingi numéro nanga eza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 700 pardon plus 243 89 25 28 728 osunganga soki bokoki kokomelanga mettre envoyé otie numéro nanga mpe esala bien numéro nanga eza plus 243 89 25 28 728 so obengi kozwi mettre envoyé directement mbala mpona baoyo baza mpona bana ndesi kobota opesaka bango makasa to osala baincantation baoyo baza na baproblème ya kobota ngai napesaka moto mwana auti na mai te abamisi bauta na mai oui parce que omoni na mokili comprenez nous sommes à Kinshasa c'est comme ça moi mon lile kodi faut ezala kaka boye toza kaka boye Kinshasa omoni na mokili oyo tozali na 4 fox esimbi monde tozali na fox ya mopepe fox ya mai fox ya mokili na fox ya moto voilà bana mosusu bautaka na moto bana mosusu bautaka na mokili bana mosusu bautaka na mai bana mosusu bautaka na mopepe bana baza oui na ndeni oyo biso tobenga bisimbi bazalaka ya mai te bisimbi ya mopepe azali bisimbi ya moto azali bisimbi ya mokili azali na bisimbi ya mai olandi ko ngai na kosala ndeni so yo mutu anaposa mwana opesa mwana nini biloko mosusu esalaka bato babota te ezalaka bainfection moko spirituelle oza na bainfection likolo na oboye osalisa baexamen oza na bainfection na kati te olandi mais ntango ngai maître envoyé naza na bamis mosusu oke na bainfirmière batraite mais ebimi te mais ntango nga na kosala yo na traitement spirituel na ye nasali traitement spirituel kati na yo après na accompagné na bakisi ya bokoko so omeli yango dans un mois faut moi parce que nous sommes là la période inaye et traversé soit traversé la période na indi akomaka na problème ya akomaka ce qu'on attend oyo voilà il faut akangama azoisir na sens pour notre lobby traitement spirituel il y a ba maître mususu zo ba traitement spirituel moi ba couchaka na muto ayo ko luka te problème et pas na ça bon te wana eza malamu te muntu aza déjà femme mariée aza na mwasi na mobali na ye temple oyo yo omonaka biso tosalelaka mosala ezali place aliseki te yo okoki kokushe mwasi na temple ya mosala te eza mabe soki bakoko bapena bakoko ya solo fo okutana na problème olandi mwasi ntango aye soki mobali aye epa na yo salele problème na ye okotala na bembisa nzotoni mpo na nini toboyi te maître spirituel mpe aza na mposa kolinga aza na mposa azala na bolingo elinga mwasi na normal kosala yango ya ndeo place baentité bazali olandi donc eza déconseillé mpe eza obligatoire te ke maître spirituel mpo soki moto aza na mposa mwana ye po apesa ye mwana non soki ke omoni ke moyen ya kotraite bango na mobali eza te traite mobali spirituellement otraite mpe mwasi spirituellement apres opesi mwasi bakisi ndenge azomela yango nde bosanga na mobali na ye directement azotraite mpe mobali na ye olandi omoni ke popo bakozwa mwana oyo ezali mwana ya bango moko nzambe asala bisita te na se ya moyo tose komplikaka awa na mokili awa kaka komplikation nyonso eyelaka me nzambe asala bisita te na moyo oyo nzambe asala moto nyonso fo abota mais complication eyaka na mokili awa mosusu ezalaka neti basi oyo bazalaka ke aza na balinie ya mibali oyo babimaka mandefu akoki kobota moko soit akoki mpe kobota te wana aza biso tobenga yango bakazi ya makanda donc kazi ya makanda aza lokola chef de la famille chef de la famille esengaka te azala na bana ebele po asunga libota alors
wana ezalaka balien moko ya libota fo kokata yango wana ekomi sikoyo na volet mosusu eza suna na volet ya bainfection te ya mwasi mobali oyo ya bandenga spiritualité olandi wana ekomi sikoyo balien ya libota kino batali Eleonore asimbaka mbongo soki bandi kobota akose concentre ye na bana na ye na libota na mobali na ye alors na place akipaka biso famille fika za na bozwi ya biso libota asala nini abotaka te o comprendre mais obotamaki bongo te kana mokili nde famille esali yo na ndenge bamoneli bilembo na yo moye obota eza te so bengi maître envoyé tokokata balien wana okozwa zemi na yo dans un mois obandi kobota bana na yo mpe bana na yo ya makila ya mobali na yo na yo donc c'est un peu ça c'est bon maître envoyé toyokolobi kombo ya nzambe est ce que ténèbre nde bino boza bakoko nanza bozala mpe collaborer bocollabora mpe oui biso na kikongo tobengaka ye nzambe ya mpungu nzambe ya mpungu oyo nyonso eza spirituel eza révélé par ye moko nzambe premier maître spirituel ya monde eza nzambe parce que po asala mokili oyo eza spiritualité to ezalaka te soki otangi kombo na ye so oza temple otangi kombo ya nzambe to ezalaka te ye nde moto asali makambo mokili oyo nyonso tomonaka mpo ngana yo tofanda boye tosolola tolia tomela tolala tolamuka eza spiritualité eza normalité on comprend eza spiritualité premier maître spirituel guide suprême na biso eza ye moko nzambe nde akitisi pouvoir na biso bamvoye olandi oyo bakoko basalelaka bazwaka ngo oyo wapipa nzambe nzambe eza yesu te oyo bino bokanisaka yesu yesu aza nzambe te yesu aza maître spirituel lokola nga maître jésus oui oyo nyonso yesu asala nga mpe amvoye nasalaka ngo oui mai na bino mai na bino naza mutu bakundi maître bosika bacomparaison nako maître nayebisa yo ndeko na wana botalaka ngo mpo na filme to mpo na buku oyo barome batikela bino c'est écrit babilembo mpe ezali omoni buku wana bakomango na selon yo mwa ndambo oyo oyebi ote selon ngai selon kingani wapi vrai vérité ka na bible wana nakoki kopesa yo verset biblique moko oyo ezokondane makambo wana pesa yango kasi bainterroge batala Jésus est la maître spirituel lokola bino Jésus asekwisa batu Lazare akufaki après 3 jours Jésus asekwisi ye yozobaki Jésus est la maître spirituel lokola bino kasi nyonso oyo asalaka eza bilembo oyo biso mpe batu tosalaka bavrai maître spirituel abongola mai na vino nga mpe nabongolaka kotambola na bamai baimage eza bamaître ebele batambola na bamai kosekwisa mutu Lazare akufaki seli mutu aza na pouvoir wana eza nzambe parceke liwa bandeko yesu mwana nzambe asekwisa mutu te ozoboya yango eza publiquement bakoma na bible asekwisa mutu te bible wanaka oyo ozolobela ezocontredire mpe maloba kaka ya bato mosusu balobaka na verset nini soki bandeko na nga bozolanda nga botanga na 1 Corinthiens 15 à 19 comprendre ye moko nzambe alobi soi-disant na bible yango oyo nyonso ako kufa na Kristo akozala maudit comprendre 1 Corinthiens 15-19 soki oza na bible na telefone okoki kotangela biso ntango wana okeverifie na ndako voilà vu que lumière eza soute oyo nyonso akokufa na jésus soit na kristo akozala maudit vi na ye mobimba botanga vexé wana bokokomprendre ke ya bible mpe ezocontredire maloba 1 Corinthiens 15 à 19 olandi voilà bible ye moko azocontredire maloba mpe eza na kati donc yesu aza maître spirituel aza parmi bamaître oyo bamarka époque na bango aza parmi bamaître oyo basala makambo na babi te kasala mambo ya mabe ya lokuta non asala mambo ya solo mais aza nzambe te nzambe bamisilma babengi ye rahimani rahim donc aza miséricorde
aza très miséricordé donc aza mutu te ke ngai na yo Eleonore tokoki kokange basinga kolalisa na mabele koniata ye kotya ye na ekulusu no ezalaki mission eza lokola ngai nayebi sio Simon Kimbangu aza nzambe no aza nzambe te aza motindami oyo biso na bakongo tobengaka ntumwa motindami na français envoyé ndenge nga mpe envoyé mpe naza motindami lokola ndenge nzambe atinda Yesu nzambe atinda Simon Kimbangu nzambe atinda basali ebele baya na ngai envoyé na ya mpona kobikisa bamaladi nyonso s'il vous plaît kohésiter kobenganga te et la problème nyonso edérangeaka yo ezala mari de nuit femme de nuit bandoto ya mabe oyo nyonso esalemelaka yo na vie na omonaka ke eza clair te oyo penake non naotrouve solution te nabenga maître envoyé so obengi maître envoyé na kopesa yo solution bozwi oyo ngai napesaka napesa bino nini moko clair explication moko clair voilà bozwi oyo ngai napesaka bato eza bozwi ya kisi te eza bozwi euti na mai te euti na zamba te euti na place moko boye te libota nyonso nzambe asalango na richesse ancestrale na bango bozwi ya libota na bango ezali ntango boye libota nyonso baza na bozwi na bango ndenge bato akala bazalaki o kodia soki mpona bino bakongo bano renie makasi bandeko na biso banda nde lelo na kisasa awa bazotonga bandako minene eza bozwi ya libota bandeko na biso bandingari bazotekela biso batelefone awa soki banini awa na kisasa mais so tele bamboka na bango baza bagrand patron yokanisi likolo bamontre wana azoteka azosala commerce na moke mais amélange na richesse ancestrale na ye nde abimi grand patron na mboka na ye bandeko na nga bino boza na kati ya mboka libanda mboka numero na nga eza plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so bengi maître envoyé directement ozwanga moko motuna eza problème te mpona baoyo bazala problème ya mikanda voilà ezala bato bana pour badocument akenda poto asalaka na badocument bato ou soit afandaka quelque part azwaka solution ya ngunda abwaka te makamune ebele tambolaka te salaire no ozwaka donc ekokaka te na baprojet na yo soki bengi maître envoyé na kosunga yo na bato oyo babetaka baloterie baloto soki oza na posa kobeta loto million loto gagner loto soki nini oza na posa osomba bachiffre baloto ka bajour tomonaka oui bato omona yo oui soki obetaka yango ozalaka na posa kobeta yango me monaka bato baliaka te so bengi maître envoyé na kodicte oyo bachiffre tous les 5 chiffres autant de chiffres oyo ebimaka na kodicte yo okozwa mbongo na okolia mbongo na yo nyonso wana ekobima kaka na kati ya richesse ancestrale na yo ezali mbongo teke oyo ya kolia même jour ezali mbongo ya kotya na banke ezali mbongo ya kotonga bandaku ezali mbongo ya kosalela nyonso oyo ezali posa ya vi na yo parce que ezali mbongo ya bokoko na yo moko na kota batata na yo na kota bamama na yo ezali mbongo na yo moko osalela yango bafamille ebele babozi mosusu ezalaka non pardon non touché basalela yango te bayebango mpe te ntango yo déjà ozwi connexion oyo na nzela ya envoyé benga envoyé akobide yo koma ya kozwila yango libota chaque jour tolalaka tolambukaka richesse ancestrale libota na libota mbongo emataka du jour au jour mais bike bozwaka na bino yango te boyebi yango te na place okende koluka bacharlata bapesa yo mbongo ya kisi mbongo ya mabe mbongo ya malamu te benga maître envoyé nga na kopesa mbongo te mais nakogide yo nde ozwa bozwi na bino ya bokoko donc bozwi na bino ya bokoko nasengaka moto mbongo te nasengaka moto pourcentage te nasengaka moto eloko te sauf achat matériel spirituel na yo so osombi achat matériel spirituel na yo biloko oyo ya bokoko nga nasalela so osombi yango mpe nabandi koguide yo directement saki na yo ebandi koproduire montant oyo kolinga neti bambongo ya bokoko ezalaka mbongo ebele trop donc ebandaka na $3000 matati likolo
Donc, vous avez la $3 000 par jour. Vous avez $5, $10 000, $20, bateau, vous avez la valise, sac, trousse, nyonso. Vous avez un maître envoyé pour contacter pour la décider. On a bien délaissé, on a bien bateau, bazoka, blessure, on a faux maître spirituel. Bien mettre envoyé dans la solution à la vie. Parce que dans ma village, ils appellent dans le village. Pourquoi sont les sacs de malala? Ils ont 1000 malala. Mais tant que je suis malala, je suis contacter mettre envoyé. Si vous contactez Oyo pour la décider, contactez mettre envoyé pour la décider. Puis nous recevons, nous payons Oyo nous allons poser na yo parce que nous avons comme nous allons mettre envoyé. Donc nous allons motinda miya ba esprit, nous allons motinda miya ba koko. Donc c'est un peu ça. Voilà, on va suivre après l'élément mettre envoyé. Il y a le billet à ne porte-monnaie magique, mais tout un élément Oyo et puis tu reçois un sima. Suivant. Cuba. Être tomoni au salon obimisi mbongo wana obengaki bakoko po tomoni boîte wana ya vide après tomoni mbongo wana obimi okonte $1000. Est-ce que ça pena mbongo normal mutako lia asombi nepe loko to da mbongo wana ezongaka? Oui non, ezali mbongo normal. Ezali mbongo oyo esalaka ki moto a vivre wana siko ezali mbongo ya ezali mbongo oyo ngana vivaka nango. Ezali bozwi ya bokoko na ngai. Donc chaque jour on sala bon na monto yo lingi. Na monto oyo lingi on peut savoir que boîte on a to boîte na ezaka pa na moko. Boîte wana ezali pona retrait transfert retrait retrait na ngana zwaka oyo tu na spiritualité na ba spirituel na ba koko na nga tango ye yango pe na sala rapé transfert na tindaka et pas mutu. Omoni sikoyo soki ozwi yo siko vike nga naza maître fona sela babiloko bongo eza na balolenge loka ba cercueil loka bilomo ya moi bongo mais yo vike oza maître te saki nyonso kolinga eza saki okelinaka mosala eza la saki na yo ya ndako eza ata saki ya mwana no mokongo soki otiango na disposition ya production na yo ekobanda koproduire yo nga naselelaka porte-monnaie pardon porte-monnaie magique te nga naselelaka portefeuille du bonheur portefeuille du bonheur eza accompagné na richesse ancestrale donc mbongo bokoko na yo ekoki kobelisa liboma te mbongo bokoko na yo ekoki kosenga yo makila te mbongo bokoko na yo ekoki kosenga yo mutu te parce que eza bokoko na yo ezaka lokola yo boye Léonore oza na ville boye bayebi soki kuna na mboka lelo vocation ebimi ke yo mutu okomi chef ya famille. Est-ce que pour okoma chef ya famille il faut bakufa non eza eloko ebimi baponi yo spirituellement connexion esalami mais esenga te ke bato fo bakufa esenga te ke fo makila etanga non eza bongo te. Voilà tokomi mwa moke na suka ya émission na biso parce que bate eza nango towana kozwa à chaque fois ozala besoin na biso tolobela vie officielle eza na efongola baporte mpo na yo parce que eza mpe bavie bapouvoir mosusu ofongolisi biso oza ofongoli biso mayele oyebi ke motu nyonso libota nyonso ezalaka na bozwi nango eza kaka na nzela yo nde fo baluka yo mpo oriente motu
à récupérer bozui à bakoko. Voilà, to comme nous sommes moké, le basu kana ba internet au ba la biso pour l'émission lelo. Ouais, merci beaucoup maman journaliste. Bandeko nyonso bazana ba posa ba retour d'affection. Mobali na yo olingaka mingi, osantaka comme ça lingaka ote. Moi sino lingaka mingi, osantaka comme ça lingaka ote. Papa banakima, maman banakima, ou soit bolingo nyonso salaka yoka mutu zaka perdant ou perdante, yoka mutu olelaka na suka, so bengi mettre envoyé na kosala quelque chose, yo nde siko ozala gagner na bolingo wana. OK. Soki ke parfois ozali na posa ya grade moko boye mata. Ozali na posa salaire na yo na société ba yebi ke exemple les $1000 mais ebimaka double. Na facilité kosala ngo. Soki parfois vous avez un contrat vous avez un contrat 6 mois, 1 année, vous avez un contrat indéterminé. Donc plusieurs problèmes. Là on attend numéro mettre envoyé ça affiché place wana. 243 89 25 28 728. Plus 243 89 25 28 728. Soko bengi numéro envoyé moko bozwanga moko directement. Envoyé à 3h 4h 5h 6h midi momo ibutu so bengi mettre envoyé na oyamba yo motuna ezali problème te poser na question ndengoli oso mutu azana étranger aza pa bokenda par esprit États-Unis Canada partout ezala awa na mboka soki obengi mettre envoyé nyonso oyo kosola nanga ozala décider pe ekosala mela yo sans ressentir mabe moko boye sans ressentir eloko moko ozala pena à l'aise yo okokumba charge moko te nga moko mutu na koporter garant na nyonso yo kozalaka bénéficiaire. OK. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Lui, c'est mettre envoyé pour tous vos problèmes de documents. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi Gentolo Belavi.